Mbote na bino bandeko na ngai. Eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango. Mais sikoyo nde nabandi comprendre pourquoi bakongolais bazalaka bibina bina bazalaka mayele mingi te. Donc na mboka na biso mutu akoki na ye kokoma zoba mais abina musique. Bana bakoki na bango kozanga baba na ba école mais bapesa ba musicien mbongo pona babinisa pepe. Donc bato bakoki kolala na bango nzala mais babina musique. Ba politicien bakoki kosala ba projet ya malamu te pona mboka mais peuple faut bina ka musique. Donc bakoki koya ko botola biso mboka na ba étranger mais congolais faut bina ka musique. Maintenant on a bandi ko comprendre un petit peu façon ya ko réfléchir ya bato belé. Bozui bimisi plus de 500 000 euros, comment dire 500 000 dollars pour na bo futa ba musicien ba kende ko yemba ba nzembo jour ya indépendance. To kanisa ki ke bosuki wana te. Donc bo bimisi lisusu budget mususu à peu près ya 1 million de dollars, donc tout ça quoi 1 500 000 dollars. Bo bimisi yango lisusu pona ba congolais ba kende kaka koyoka muziki na babinaka. Bana ba école na bango bazo futa ba professeur bien te. Baba école ba fourniture scolaire ezate. Baba école ou bien ba infrastructure na kati école ezate. Na ba hôpitaux mama yemo ezana médicament te. Ba électricité na ba commune na biso ezate. To ba mbongo wana nyonso to ba bakoka ko sala moi ba projet mike pour soulager vie à ba congolais bazo sala yango te. Donc un plan d'investissement ba investisseur oyo Chilombo azui pour na ba ya ko booster économie ya mboka na biso ezande ba musicien ya wenge. Donc le ndenge ezaboye okoki kozala nozo baba no bakoki otanga te mais bayoka musique a wenge. Bakoki kofuta au salaire na ote na musala en tant que yo fonctionnaire mais yo kapé bina musique a wenge. Okoki na yo ko se faire soigner bien te na hôpital et à l'état mais yo fo yo ka musique pe bina yango. Eh ben soyez tozaka ko kende kaka na ba soutien ya ba candidat ya ba dirigeant ya Midel oyo. Ce n'est que normal mboka wana baboto la biso ango. Congo soki eza kokende kaka na soutien ba musicien mboka na baboto la biso ango. Eloko bomi bitumba na biso ya mboka eza musique. Okomona militaire abina katongo midi pokwa. Policier abina katongo midi pokwa. Politicien abina katongo midi pokwa. Pasteur abina katongo midi pokwa. Prêtre sango abina katongo midi pokwa. Mama azote kisana zandu abina katongo midi pokwa. Papa azote de musala na ele mususu na ya batima abina katongo midi pokwa. Bana na biso na ba école babina katongo midi pokwa. Video nyonso ya ba congolais sur TikTok okomona bango kaka bakobina. Okia kuna na Instagram okomona bango bakobina. Okia kuna na tia na nini na Facebook musique photo bomango. Gouvernement ya solo oya kozwa pouvoir na mboka na biso wana l'ex Zaïre. Oyo koma république a démocratisé, il faut to bomba musique ngama na oloba. Jour ngana kozala mokonzi ya mboka Congo. Eloko liboso na ba plan na ngai eza d'abord kolongola ambassade ya Belgique na Congo pour lancer un message fort. Ambassade ya Belge d'abord na Okangango. Eloko amibale na kosala na kozwa oyo abengaka ministère ya oyo abengaka ya art.
domaine ya musique na longoli yango ministère ka nde obengaka ministère ya na ministère ya art ndenge ezalaka art domaine ya musique na longoli yango mbala moko o Koffi Olomide na kangi société na o Jibe Mpiana na kangi société na o Werason na kangi société na o Fally Ipupa na kangi société na o Feregola na kangi société na o Seleo na kangi société o Robino Mundibu nani bino ba musicien donc bozali ba bengaka ba mal moko considéré pour toute la nation. Congo et Kokiko va na tranquillité ba tu vas réfléchir sur le développement et la tranquillité et la paix du pays. Mais il faut ba tu ba bina ka musique ya wenge matin midi soir. Bana ba ko liate. Bana baza mal éduqué. Peuple azali mal éduqué. Ba soutien politique. Yango na comprendre siko pourquoi Martin Fayulu abina kabina pa en pamba. Il n'est pas dans le domaine où on est à Bibina Bina. Je commence maintenant à comprendre pourquoi Félix Tshilombo Bazape Batuya Bamisma. Le peuple wana bazana bango na cerveau te pona bango zaka la cigale et la fourmi. Donc bango ba cigale na ba cigale. Mindele nde ba fourmi. Donc ba yaka ba boma kambo kandenge balingi. Musique il faut qu'on arrêter musique. Et ça la musique chrétienne il faut kangango. Musique ya bato mokili il faut kangango. Na mboka na biso na ex Zaïre faut kokanga toute la musique ya mboka mobimba parce que loko eza ko enfoncer même armée na biso et ko quand même pas ko bundela mboka c'est la musique okomona ba militaire ba binaka pamba pamba ba militaire ba yembaka pamba pamba ba militaire okomona bango toujours dans la distraction soka za na nganda te aza esika moko boye ata ya matanga bakobina. Comment est-ce que mboka na biso est-ce que ba chinois babina ndenge biso to bina ba chinois hein bino boyebi ba danse ba chinois bino boyebi ba danse ba russe tala ba chinois baza plus de 1,5 milliard d'habitants mais babina ndenge ba congolais ba bina te biso to kanisa kaka le 30 juin nde bosuki wana non. Bon, mais bien monétaire continental, beaucoup qui est la cité de la OIA. Donc, comme il y a musique sur musique, concert sur concert, ils sont bloqués musique na poto. Parce que depuis que bloquer musique na poto, tu vas comment maïele. Tout ça, quand il y a matin, midi, soir, musique est ma bé pour na peuple na biso. Musique est ma bé pour na mboka. Musique est ma bé pour na sécurité mboka. Parce que mutu oyo aza na kati ya amusement azalaka très vigilante. Soko oza na kati ya distraction na kati ya amusement okoza vigilante. Mutu akenda bar azobina bakoki kobotola ye meme mwasi na ye moko ya ndako. Mutu akenda bar azobina bakoki meme kobotola ye mwasi na ye ye akenda na nini na piste azobina na sima badrage mwasi na ye bakenda ye. Toujours quand même sabino que kobina eza mabe koyemba wana ndenge biso to yemba kana eza mabe tokoki kotika la kuna te eza pasi mais ozomona ba tata mibima mais Jibe Mpiana c'est aza mutu moko fini mutu moko aza na idée ata ndambu te pona ko faire développer mboka bomona wapi mboka comment développer dans musique bomona wapi mboka ekoma sécuriser na musique bomona wapi économie ya mboka ekoma stable batu bakoma kolia pona musique donc mwana akoki kozala na bande bakopesa mwana bante ba afanda pona ayekola akoma mutu oyo akozala utile na société bozwi mwana bozolinga boyokisa ye musique bozwi oyo aza na secondaire na CO bolinga boyokisa ye musique bozwi bako bakendaka université bolingi donc cerveau na bango cerveau ya bakongolais ezaka musique. Comment voulez-vous qu'on puisse se développer comme ça? Comment voulez-vous que mboka wana ezala na sens? Mboka ne kozala na sens te. Yango tozomona ke ba bêtise nyonso tu ba anti-valeur nyonso tu ba musicien ngo mitakala ba danseuse mitakala ba oya ya musique ya nini ya ba chrétien ba chantre ba musicien musique chrétienne mitakala ba oyo mususu bazalaka na bango mitakala
comment voulez-vous que mboka wana ezala na cerveau moko ya réflexion, cerveau ya moni Mobutu amemaki tellement adoration à trop na kati ya mboka kotenga mana lobaka ke eloko ya mabe onga na monaka que papa na biso il fallait pas à continuer nango ezalaki musique ndenge komaki adoration nini tala ndenge ememaki peuple na biso o abengaka na manque ya conscientisation ya ba valeur ya richesse en mboka na ye. Au lieu d'arrêter cela, nous recommençons les mêmes bêtises. Mais Chilombo, le lot moni Chilombo, azu, moi si na yo ya bengana ki na mboka Gisèle Mpela. Akamati ye akomisi ye dirigeant politique akende ko représenter mboka na biso à l'international. Tozui Denis Diakerwa, moi si na ye ya rwandaise. Azu bandeko na ye akomisi bango ba ambassadeur ya mboka na biso. Nous osons sentir vraiment que mboka ya distraction ya amusement. Jeannette Nyakerwa a commis ambassadrice na Ghana. John Nyakerwa a commis ambassadeur na Kenya. Kala niveau oyo bazwa komema mboka na biso na amusement na distraction. Il faut que boma ba misi ngana olo bango vraiment solennellement. Parmi les trois choses oyo ngana ko prendre acte au premier mandat il y a aucun nom le lot diriger mboka. 1. Ambassade à Belgique na Kangiango, consulat à Belgique na Kangiango, na zuba ambassadeur à Belgique na bengani aza inutile pour la nation na biso aza muta destruction. Na zuba bato bazana na consulat à Belgique pour na lakisa bango keno tozo blaguer te na bengani bango. Ba société belge ezalaka na kati ya mboka na kamati na Kangiango. Comme ça, il y a ceux qui sont dans l'armée, na bango ya banchoti ya mikie wana, bazwa avion de chasse na bango elongo banda Belgique et ya siko ko bundisa biso na RDC ou bien na Zaire na biso. Bazwa ba minduki na bango bazala bango bango ba ke no bazana armée munene. Mboka moko ya pamba ya mukie na kangi yango na kangi biloko na bango na bengani bango bazwa siko makasi na bango ba ya siko ko bundisa biso na mboka. Après na baluki na tali musique. Wenge musika na bomi yango. Inyo bino Félix Tshilombo asali po na bino bata wenge muzika asangisi bino bata wenge muzika boko masoki pe retrouvaille po na boya ko bebisa mémoire encore ya bana na biso mémoire ya mboka po na to bundela mboka na zu wenge muzika na kamati na kangi yango na détruire yango oh non ba pesa bango ba papier comme ba société na bango ba nini tu na zu ba société la nyonso na kangi yango na détruire yango boza na droit su ya ko evrer na mboko te. Boya ko expliquer biso trahison na bino par rapport au pays. Oh non, Koffi Olomide na quartier latin na kangi yango. Ba fali pupa ba faire gola, ba Robino Mindibu na ba dance na bango ya ba bêtise wana, na ba buzoba na bango nyonso na kangi yango. Parce que bino na ebité ceux qui besoin de prendre conscience ya buzoba o ezolekana na kati ya mboka Congo. Biso ba Congolais to komi na sommet ya bêtise. Et ça coûte sommet na yebite soto comme na paradis à bêtise. Comment est-ce que mboka mobimba bokoki ko base mboka kaka na biloko bengi ba fertilité na ba fertilité na kati ya chanson na danse bosu bomona pays ni nango na monde entier ba peuple na bango bakoma kolia parce que ba yembaka bien to babinaka bien boyebisanga mboka nini na mokili oyo peuple na bango azali peuple aliaka bien avant d'aka bien, vivre bien, pour la musique na danse. Nous sommes un pays qui a construit développement na bango. Mais le nenge zaboé, la seule richesse à Congo de Tigalikaka, la chanson et la musique. La chanson et la musique. Si c'est comme ça, tout le monde l'appelle combo ya Lumumba, tout le monde l'appelle combo ya Kasavubu, tout le monde l'appelle combo ya Chen Tshisekedi, tout le monde l'appelle combo ya Mobutu. Tolongo la kombo ya nani ya Simo Kimbangu totia siko kombo ya Jibem Piana totia kombo ya Weranson totia kombo ya Ale Makaba Blaise Boula Didier Masela mais bango ne va komi ba héros national. Mais c'est quoi ce problème na kati ya nation na biso et bino ba congolais bo mona ngo normal bo trouver ngo normal que bo la moki na tongo ba héros national na bino et comme na bango ba Jibem Piana ba Ale Makaba ba Didier Masela
Blaise Boula, Kofi Olomide héros national, Fally Ipupa. Comment voulez-vous baboto la binomboka? Mais vous méritez baboto la binomboka. C'est normal baboto la binomboka. Comment est-ce que Congolais ont la moukana tongo? A comme ici chanteur héros national, comme ici danseur héros national. Banana yo bazako vivre na danse na musique. Yo donc okendeke kotondi ça. Comment dire? Compte na yo na banque, na banzemba wenge, compte na yo ya banque, etondaka na banzemba wenge. Loyer na yo, efutamaka na banzemba wenge. Ordonnance na yo, efutamaka na banzemba wenge. Comment est-ce que tu as bazo babo? Ba gentini ngobila, bango nyoso ba kontina kati alika, batu wana bazaba ndoki. Ndoki azo yebisa obina pona lia yo. Yo ka bandiko bina. Ndoki azo yebisa obina pona na lia yo. Yo bandiko bina. Et vous trouvez ça normal? Ceux qui te lobu que nos peuples oyo aza peuple moko soba, bolobi na biso non, tozo finga peuple na biso. Mais bozo mona te que musique tala na réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui? Musique na musique na musique. À part moi na moi sur l'accès qui mutakala na ya nani wa yemba ka musique ba chrétienne wana chanteuse wana ba chrétienne wana na otanga communauté parce que ça makamba soni. Yomba mama mobimba oyembaka oyepe liboso ba. Non mais c'est incroyable. Valère ya mwasi na biso ya femme zaïroise za wapi? Valère ya basi na biso ba zaïroise boza wapi? Bola muki na tongo boye. Ndeko moko boye ya mwasi ya mama mukolo. Misuni na nzoto pe ebele on dirait pakasa. Aye pe azo ah non non non. Ayembe la kabilo musique nzambe. Yango na lobi ya Jésus Christ ango obino bosambi la kawana vraiment. Et ça Jésus Christ ya ba discothèque, ya ba boîte de nuit, ya ba nganda. To Jésus Christ au mwasi alati bilamba zo la kisa. Tolo na ye Jésus Christ mwasi alati pantalon. Yango boza la confusion. Boza la confusion moko pas possible. Donc autant du peuple o ko yeba lisusu te. Yango confusion ça na Congo. Donc on sentir que pasteur azalo ko la mwana ya mukie, chantre azalo ko la mwana ya mukie, mama diaconesse na mama diacre na mama soki penini bango nyoso ndire boyo ka rappel soni air moko. Boyo ka rappel soni na miso mokili. Boyo ka rappel soni. Futo yo ka soni. Bato yo bazo bima mitakala, bato bazo ya na ba sex tape, bato bazo ya na ba video ya salite ezaka bato ya musique. Bato ya musique na ba dance. Et voilà bino bolingi bana na bino ba komisa bato ya musique ba héros national. Donc ozomona ke bolamuki na tongo ba yebisi bino ke no wenge musique tour oyo kobeta na cité de la Oya. Batie concert na pays oyo eza pauvre. Mutu le Congolais n'arrive même pas à avoir le pouvoir d'achat de $1 par jour. Non, $1 par jour. $1. Que Moutou a se nourrir de $1 par jour. Congolais a côté. Mais au moins, il va tirer concert $300. Batu bato ndani. Pe bazo senga batanga ka bakombo na bango ba politicien ba dirigeant na bino. Concert batiango $300. Yo okokaka même pas kozwa $1 pour ozwa biloka kolia na journée. Mais ozobete la lil solo, ozobete la maloba, ozako discuter pona wenge musika, ou bien ozako discuter pona ba to kala ya quartier latin. Donc ozoko mususu bazolo bana ko ya ko beta stade de martyr. Mususu alobi kuna to ko beta na cité de la OIA. Oh Mobutu sala biso nini? Mobutu sala biso nini pour le peuple oyo boye pas comprendre makambo te. Parce que ceux qui tolobi kaka musique Mobutu mutayaki na musique Mobutu asakufa. Tolobi biso ba tutokolanda Mobutu tolingi makambo wana te. Biso ba tutokolanda idéologie ya papa Mobutu tolingi makambo ya musique te. Oh MPR eza musique te, MPR eza idéologie o babengaka ya politique ya autorité. Beaucoup ko ya te boko mako sakana na peuple ya Zaïre comme si ezali peuple moko boye ya fulu
même mikuwa kutu baboka na fulu eza na valeur. On dirait bankusu ebimi nde na fulu peuple zaïrois nde yango wana. Peuple na biso bango wana. Ngala zoka même na koma koyoka za somo ya kotanga kombo ya congolais. Congolais tala kaka olobi congolais salité na munoko. Il faut biso bazaïrois ya solo. Biso bazaïrois ya solo tozongisa idéologie ya bitumba ya papa Mobutu. Tozongisa parti politique MPR. Mais sans la musique, MPR ekozonga pona ezongisa makambo na nzela mena lobi yango MPR sans la musique. Parce que tokoki kosala MPR te na ba erreur neti ya ba propagande ya musique, ya ba adoration ya musique. Non, l'idéologie est bonne, l'idéologie est forte, mais la musique doit être exclue du MPR. Yango na zoloba. Il faut kozongisa parti politique MPR au créneau, au feu. Il faut ezonga na place nango ya Kibokonzi. Pona babu, vous vous imaginez Papa Mobutu a oluka concert ya bana wenge. Ah! E banano ndeni. E banano ndeni. Omona batu mususu na omona même ba camarade mususu tozalaka na bango tokola na bango beto sololaka. Azoya pe na réseaux sociaux azo défendre wenge. Mozali boma, oza irresponsable. Bana na biso bako beba na miziki, bozomona bana bakoma ko bina bina. Ko yemba yemba. Bana bako beba na miziki, avenir ya Congo zo beba na miziki. Yo ko défendre miziki. Yo vraiment papa, un responsable. Ya mama nazo ba mibali ebele bazana bandako basi babengaka mibali ba mibali. Baza mibali te ba irresponsable. Yo mobali na azo bina mizika fali pupa luketo ekata na on dirait nyoka. Yo pe lobike na zaka na mobali. Hein? Yo pe moi so lobike na zaka na mobali. Mobali na yo kuta azo koka même pas kopesa mbongo ya loyer ni mbongo ya provision pona bolia na ndaku yo na bana. Mais omoni ye ba na quartier mobimba ba yebi ya yemba ka bien. Yo benga ka ye mobali. Tala niveau ya buzoba donc bozo luka bo sala eloko asika bo construire mboka na musique mais na Congo wana tolo baka ba roi David bino mo boza ma ba descendant roi David ba descendant roi David bina na yo yemba na yo bina na yo yemba na yo. Donc Simon Kimbangu azalaka danser, Simon Kimbangu papa Kasavubu bazalaka ba danser, Papa Lumumba azalaka pe danser. Papa Nabiso nani Mobutu yeba azalaka chanteur. Tala ba exemple o bino bozuaka. Ofandi pe boyo mwana mobali. Ozozo exemple lem so ajibe piana. Mutu nezo sa bien te. Mutu nezo sa bien te. Yo mwana mobali ozozo exemple ya Weranson. Pono kene na wapi. Weranson akokomisa o moto na eloko nini. Par exemple, bien c'est belé bolingi ko soya yango te. Ozo sentir que non, mutu azala exemple ya mabe, pona bino complexe tellement kota bino na mutu, et vanda bino na kata mutu, soko moni musicien sombi moi voiture, yo komo mona ndire que non, via mutu bongaka na voiture. Soko moni musicien sombi moi ndako kikuku, bazaba to matolo, bazaba to bisenga senga. Via mutu mobi bazo passango na mendicité, musicien c'est un mendiant. Je le dis. Un musicien c'est un mendiant. Azo passé vie na bisenga senga. Asengi na mkolo, asengi na mwana muke. Donc ozo sentir que même ataza mkolo na yo akoko misa o papa parce que azo senga yo mbongo ayemba yo. Vie ya musicien ça vie ya bisenga senga. Et ça le comme musicien aux États-Unis d'Amérique. Musique à Congo c'est musique internationale. Et ça musique a bien la musique ya salité. Musique moko donc impoli. Musique ezo baby sabatu. Ezo baby éducation. Bana donc bakoma ko late on dirait ba danseuse. Ba jeune garçon bakoma ko tambolo on dirait ba homosexuel. Mais wana nde loko bino bolingi na kati ya mboka. Président de la République azo kende kuna azo koka ko benga na M23 te. Azo koka même pas côté kolobelela Paul Kagame. Mais azara makasi ya kobimisa mbongo. Mbongo azolo bakeno tozala mbongo te. Mboka ekufa comment est-ce que ozobimisa mbongo pour le betisaka ba concert.
mboka na biso ekufa. Mais comment est-ce que ozobimisa ba millions pona kaka bato bakende koyemba? Mais mboka neza okufa. Tous dans la serrière moko. Un pays complètement à l'abandon. Mboka moko donc sans dessus dessous. Tozali sous na ba cadre te ba cadre avéré. Mais ozomona président de la République abimi à Salimi s'occupe plus de 150 voyages à l'étranger. Aïe un investisseur mon côté. Mais à la capacité, il y a ça la réconciliation et bana wenge. Comment est-ce que Moutab, est-ce que Congolais réellement tant avant na kazot mitala yemoko? Est-ce que au mimo na vraiment que ça moto? Un Congolais. Au mimo na vraiment ça moto, d'habiter ce qui na ba famille na bino ba papa na bino na ba maman na bino bazalaka ndengeni. Parce que ngana yebite ce qui papa na ngai, mais non, c'est papa na ngai atelema abanda ko adorer musique. Mais non. Mais non, et Simbate. Mais voilà, président de la République a même a cocu aux investisseurs mogoté. Mais dans la capacité, il y a qu'on réconcilier bana wenge. Bon, si c'est comme ça, à la capacité, il y a qu'on zongi sabana nyos tu ya quartier la te pas kofi. Parce qu'il y a ça la réconciliation. Donc il va sam chintu, ba modogo, ba nadio. Ba Soleil Mwanga, ba oh suso non alligator CNN do tourne bino pesoya épisode asima sikoyo réconciliation ya bana quartier la terre. Donc biso M23 zoboma ba congolais na frontière na kata mboka réconciliation ba ta musique. Un pays de fous, un pays des irresponsables pas possible. Tu le mona yebite ceux qui basala ye ndenge nini to bengaka mobali ya zoba, mobali ya kisengi, tata moko sans décide dessous donc sans forme. Tala moni soki bozumu. Yango tolobaka boye baka basi ya. Tango zoke de kozwa mobali. Tala pe mobali wana azalaka na ba centre d'intérêt nini. Parce que yo kende kozwa mobali moko boye ayoka ka muziki ya wenge tongo midi poko. Ayoka ka muziki ya Kofi tongo midi poko. Ayoka ka muziki ya Fali tongo midi pokwa. Ayoka ka muziki ya Fere tongo midi pokwa. Na parlons pas bano babimisi mabarobino mindibu na ba Fabrigas. Alekadi oh kuna bina filé. Vous ne vous rendez pas compte de quel homme vous avez choisi dans votre vie. Bovandika nanda kuboye. Ole bolo ba makambo o ezali ya venir na bino ya développement ya foyer na bino. Donc bino boza ko discuter sur la musique, boza ko discuter sur la nouvelle danse. Yango na lobaka soko memi mwasi soko lingi mwasi ya pona oyeba réellement mwasi wana aza sérieuse to azali kizengi to azali mwasi ya pambala tala eka katanga ko banda ko bina tala eka katanga ko banda ko bina ube tango abandi ko yoka musique ameli mwa masanga okoyeba comportement na ezali ya moto to eza ya nyama bato nyonso bakanga makana musique na chanson na danse.